Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na biso surtout ba bolinga mama Eliani, tu na pesi bino mbote mingi. Bino ba onyo so bosepela kotala maman Eliani, tu tant na ba ke allo bonjour na bibana bobenga ba maman bobenga ba papa emche na bino ngo bandi pour le mariage ensemble sur maman Eliani tu. Na pesi bino merci mingi de bo disposer temps na bino pona kotala to pe pona koyoka nga en tout cas merci beaucoup na bino surtout bande konanga. Nek bo disposer temps na bino pona kotala to pona koyoka ngai. Babino mama Eliani tu na lobaka ke émission na biso ya papa pour le mariage za pona ko te mais ezalaka nde mpona kobongisa na kati émission papa pour le mariage tosolaka makambo ebele boyebi ke mama Eliani tu mosu na kota na bozindo te mais na ba plainte na bino kaka te mama Eliani tu ya mofu kotaka na bozindo po te baka bien parce que tant oza ko bomba makambo oza ko oza ko cacher ya mo eza bien te eza ko sunga te ya mofu ko loba ko moni ke émission mosu te ko leka awa nazaki un peu direct moi ko loba ko esani ni esunga ka parce que toza na besoin ya ko sunga to na besoin ya ba mabala ezala bien toza vraiment na posa ke mabala na biso sani ni evanda malamu toza na posa biso ba auto déjà na expérience bongo bana autoboti bano bazobala ba lobi boza komona combien baza kosala ba makambo na réseaux sociaux boza komona boni baza ko étaler ba vie privée na bango na ba réseaux sociaux boni baza ko étaler bana na bango baza ko étaler mibali pe basi yango kutu nde ekozala masola biso auto kosola dimanche tokozana live na biso dimanche tokosolola sur mabala oyo esalamaka na réseaux sociaux mabala oyo epanzanaka na réseaux sociaux ba famille oyo bayaka koexpose ba vie na bango na réseaux sociaux yango nde ekozala sujet na biso ya lobi dimanche nzambe asunga biso pour le toza déjà samedi toza le 1er août lobi dimanche le 2 août nzambe asunga tokozana live en tout cas beaucoup vraiment live to solo là parce que ezaka pasi ya pasi mingi na bana oyo toza kobota yango tozoba ke toza koloba makambo po esunga bana oyo lelo po biso toa déjà bambiaka na kati ya mabala on n'a plus droit à l'erreur mais ba oyo bazaki ba reine vachi baza ebele na ba couple mingi eza ya ba reine vachi mibali mingi baza na ba vachi na kati ya ndako oli baza na ba Esther baza na ba vachi alors tokosola makambo wana mingi dimanche mais lelo na ye mwa noki tosola mwa mbangu makambo na ye tosola na bino eza pasi esalinga mawa nakanisi le bomona na vraimen na chamuki mpenza te parce que ntango nayoki makambo nayoki losola na bino esalinga pasi makasi yango kovandisa bato na ndako eza nde ngambu mokili lelo tosalisa na su te soki moninga ya pene no aza na pasi tosalisa lisu te ubien tosala ndenge nini mpo na nini la plupart ya bato so bavandisi bahéberge mutu suka nango ekomaka problème bakolo ndako bazalaka kaka bato mabe to mutu fo asalika mwa mabe avant abima kende mingi mutu soki bahéberge ye avant abima kende il faut atikala kaka kosalika moko ya mabe oyo naosola tokoumela mingi te vraiment pasi pe mawa makasi surtout pour na biso ba maman biso ba etomemaka zemi na libomu mi mwana 9 mois na libomu ntango otya mwana ngo na sa moi oyo après mwana na babebisela oye eza pasi makasi pasi moko inoubliable place moko moto kokiko pasi moko ezokata opongi pasi moko ke kobanda okondisa yo pasi moko ke ti libele ti atokozala na kati ya cercueil na yo otika kobosana eloko oyo basali na mwana na yo te awa na kati ya mboka na biso na France eza na mboka na biso na France awa précisément na Creil bato bavandaka na France bayebi Creil place ezali eza na couple moko mwasi na mobali baza ba jeune couple bapesa na losambo basambelaka yona bake bato ebele bakende na église babongwana bango makolo na mitema na bango ebongwana te couple wana ya couple ya losambo ya couple basambelaka ndenge basambelaka baza jeune couple bazovanda mwasi na mobali na kati église na bango eyaki na jeune moko jeune mwana yaki na galère yaki na place ya kovanda te lokola azaki na place ya kovanda te yaki na galère couple wana batali babi tosala nini lokola toa na 2 chambres salon tozwa ye to héberge ye totie na kati ya ndako na biso ape ndeko ya lingomba tozosambela ne lingomba moko mais lingomba na otanga ngo te soza lingomba nini tosukisaka lingomba na bango basambela po eza ba mangomba oyo ezaka penza eyebana makasi wana ba église de réveil te ya lingomba mosusu eza ba oyo ba réveil te boche déjà réveil de côté ya ba mangomba mosusu baza ko héberger ndeko na bango frère na bango église baza ko héberger na kati ya ndako na ko héberger na kati ya ndako ndeko mwasi azwi mokumba na ye ntango azwi mokumba ekomi na terme aboti mwana
raboti bébé baza toujours na ndeko na mobile na kati ya ndako bavandaka ne bavandaka ka ndenge ezalaka bavanda na kati ya ndako problème eza te kimia eza tout ça et jeune couple wana pas vanda na bango aza pe jeune mais boyoka likambo nini jeune asali na nzoto ya mwana nazoka na pasi na mawa na koloba ngo ezosala nga vraiment pasi makasi mais na choix te il faut na loba parce que il faut ndenge redi amisa alobaki mabe bakosala na moninga pene ndakisa na yango ozala ekenge mpona tozala na ekenge biso bamama tozala ekenge soza na kati ya ndako na bana koyeba kokontrole bana koyeba mwana batikike pa n'importe qui te yango bana mosusu baliaki ndoki koya kotika bana pa ba n'importe qui na kati ya ndako kovanda na n'importe qui te aya mosusu omoni moto aza na galère tika ye na galère na ye aya mosusu moto aza na galère tika ye na galère parce que soko oza na bana mike na kati ya ndako ozo moto bandi ko héberger surtout mwana mobali oyebi te nini koya lobi botala bébé ya 9 mois nazoka vraiment passe nazosola na bino vraiment na passe bébé ya 9 mois bokoki ko imaginer bébé ya 9 mois na kati ya ndako couple wana couple moko bien ba héberger moninga na bango na kati ya ndako ke bavanda ensemble parce que aza na galère na place ko vanda te mwana botami mwana bandi kola mwana kokisi 9 mois mwana kokisi entre 8 et 9 mois mwana kokisi 9 mois ndenge ezalaka mwasi mwa kobima tonton na bimi otikala na mwana mwa moke nga na ke marché kobima ngo peze ka ya marché po mwasi loko abote ke bando kesu musala te soko abimi akeka ya marché tonton otikala mwa moke na mwana nga na ke marché mwasi akobima ake marché ne bando kozala mardi vendredi webika biso basi tolinga marché faut que ne marché osumba fruits et légumes osumba mwa biloko tout ça ndenge ezalaka ndenge basi tokenda kaka na ba marché na biso ya quartier moi c'est maka chaque mardi et maka chaque vendredi akendaka marché kosala ba course nenga bimaka umelaka te soka bimi akei atiki mwana epa ya tonton o bazana na kati ya ndako Shadrach soka akei atiki mwana epa ya Shadrach soka akei atiki mwana epa ya Shadrach siko ndenge mama kenda wenze bébé aza na 9 mois soka atikeli Shadrach bébé aumelaka te 1 heure 2 heures du temps azongaka po yebiki bébé na ye aza na 9 mois il faut azonga na ndako po asoki pe na bébé azalaka ta mosusu soka asabongisi bobika bébé azaka soko alali mwa oyebiki ewa alali akolamuka ndenuki te et puis bébé oyo abutemi na kati ya ndako amonaka bilongi ya bato misato amonaka papa amonaka mama amonaka tonton Shadrach ce qui fait que bébé aza pe attaché na tonton Shadrach parce que depuis abutemi tonton Shadrach aza ko bercer bébé aza na bébé aza kovanda na bébé ayebi pe tonton Shadrach ayebi papa na ye ayebi mama na yebi pe tonton Shadrach parce que bazaka na ye na ndako moko naoka pasi ndenge naobeta bino lisolo oyo nakasile bomo apenza naza na mouvement na ngane nazala kati je ne suis pas vraiment dans mon assiette parce que eloko esalinga tellement pasi makasi vraiment je ne suis pas dans mon assiette mama abimi ake wenze ndenge akendaka atiki eli Shadrach bébé après quelques jours mwana abandi kotuse bébé abandi kotuse ndenge bébé aza kotuse na bronchite mwana aza kotuse bobiki awa na poto soki mwana aza kobela mwa mokie faut ki mamba moko epa ya médecin traitant kotina wana pédiatrie okende mpona mwana tout ça batala mwana tellement azaki kotuse mwana siko azaki comprendre kola mwana azaki comprendre médecin lobi non kende na mwana na urgence mama mwana akamati akena mwana na urgence akomi na mwana na urgence bakamati baexamine mwana bamoni vraiment mwana azaki na bronchite azaki makasi bronchite vraiment ya mwana azaki makasi puis bébé azaki comprendre faki baaspire bébé ntango bakamati bébé baaspire bébé eloko nini euti na kati ya monoko ya bébé vraiment ça fait mal eloko nini ebimi na monoko ya bébé siko ndenge mama abandaki kokende marché kotikela Shadrach bébé abandaki kotikela ye biberon mona tiki biberon biso kala muki opese biberon siko Shadrach oli apesa bébé biberon obatikelaka bébé Shadrach ali kopesa biberon oyo mama salaka te Shadrach aza kopesa biberon oyo ya ye moko boko boza ko imaginer ça fait trop mal Shadrach aza kopesa bébé biberon oyo ya ye ya 3e pied na ye donc 3e pied na ye biberon na ye wana yango Shadrach apesaka na bébé ntango apesaka bébé
bébé akamati atete troisième bibo ya Shadrach atetango ti Shadrach azobimisa bamiliki oyo esala nde bamiliki oyo esala ke mama concevoir mpo asala nini akumba azomokumba bébé azalaki koavale babiloko wana bébé ya 9 mois s'il vous plaît aza koavale miliki ya Shadrach oyo ya naturel oyo esalaki moto abota mwana milk ya naturel oyo esalaki moto abota mwana olie Shadrach apesa biberon oyo mama atikaka Shadrach apesaka bebe biberon na mama atikaka te Shadrach apesaka bebe biberon oyo aye ya troisième pied na ye biberon na ya naturel yango Shadrach apesaka na bebe sikoyo ndenge bebe bamemi bebe na hôpital médecin akamati aspire bebe babimisi babiloko wana nyonso to oyo bale wana ya Shadrach oyo ya Shadrach ya naturel oyo ebotaka mwana babimisi na kati ya nzoto ya bebe boyebi kaka monganga poto babimisi bebe batali biloko ebimi na nini comprend ki bebe donc bebe aki vraiment moyen te batali biloko ebimi na bebe non boyebi kaka médecin baexamine baki otala nini baspermatozoïde bolimbisanga bandeko botalanga parce que il faut vraiment tozwa conscience mpona kotika mwana mpa n'importe qui te ntango baexamine biloko wana batali miliki ya Shadrach na nzoto ya bebe boyebi kaka médecin papa ya mwana aza api mama alobi papa aza te papa tika na ndako monganga bi papa na ye aya papa aye babi papa ifo aya papa aye kaka minganga nde bazakana mbala moko assistance sociale ya nini ya hôpital mbala moko police babi non bebe oyo tozwi ye na babiloko na nzoto na ye bamiliki ya troisième pied oyo na kati ya nzoto ya bebe du coup bayebisi fo papa mwana aya papa mwana ye bazwi babiloko wana baexamine yango bamiliki wana ya oyo Shadrach atiaki na nzoto ya bebe oyo aza komelisa bebe baexamine yango bayebisi papa fo to examine baoyo ya yo baexamine papa eza ya papa te loko ezalaki ya papa te papa sikoyo azalaki aza na calme akoka nanu kozwa Shadrach aya na Shadrach papa mbala moko azwi telefone yo mwana na ngai ndenge nini bazwi mwana na ngai na bamiliki oyo ya nzoto na yo bazwi na kati ya nzoto ya mwana lelo okobomanga lelo nazoya ntango kaka Shadrach ayoki ndenge wana ava papa akóma na ndako Shadrach akangi biloko Shadrach asali nini akimi akei Shadrach akimi akei parce que amonaki ke awa esani eyi nde akimi akei abimi kutu France parce que ayebeki awa soki bazwi nga kombo nango prison à vie abimi kutu France asimi nzela asali nini akei Shadrach abimi akei mpo baluka Shadrach bamona Shadrach te Shadrach abima na France Shadrach akenda botala niveau ya motema mabe moto oyo akamati avandi so na kati ya ndako na ye bosembelaka nde na lingomba moko oyo aza ndeko na ngai église boza na ye na lingomba moko moninga aza kosala confiance aza kotika bebe moninga aza kotika bebe na ye ke Ndeko talelanga ka ina ya dita nazoya me ntango bebe atikalanga ngai soki bebe aleli Shadrach kolia apesa mwana le oyo mama atiki ya biberon non Shadrach aza kopesa mwana troisième pied na ye bamiliki wana oyo ya ye oyo eza kutu kobota yango nde Shadrach aya kopesa nanu na bebe botala niveau bebe aza koavale bebe aza koavale biloko wana esali nini ebelisi mwana bronchite mwana akoma ekombo donc soki ezalaki na bamboka biso na Afrique koki mbango te nde boyi kaka mwana asali nini mwana akufi mpona nini parce que mwana aza kokoka susu te mwana akokoka korespire te mwana kosuma botalaka eloko ya ndenge wana ekota na nzoto ya bebe ya 9 mois boimagine sikoyo combien de fois Shadrach apesaki mwana donc olia pesa mwana biberon mwana tete biberon non ye préféré apesaka troisième pied na ye Shadrach bandeko ya mibali basi baza ebele basha chateau rouge bakana bako 10 euros na basi bomonaka bateleka ata aza kotakataka ata atie kabelo ti awa ata aza ndenge nini basi bomona na chateau rouge boto na misesi ya tula koyebisa bino ye mo abenga bango babula 10 euros 10 euros basi wana chateau rouge bakana 10 euros soki mo oza déjà ki elekelo ebele oza besoin ko se décharger mais luka mo sa chateau rouge aza neka na 10 euros bébé ya moninga s'il vous plaît bébé ya 9 mois s'il vous plaît bébé ya 9 mois okende komelisa ba sperme s'il vous plaît en tout cas beaucoup excusez nga ndenge na lobi yango parce que ça pour te comprendre bien pour que ba maman ya bana bo sala ka attention à qui laisser ton enfant
nakasi bomona na ba crèche mosusu ndenge bato mosusu babetaka bana nde banyokolaka bana bebe oyo aza bebe innocent bebe alobaka te aza moto koki kotikele n'importe qui te baanglophone babaka don't trust anybody ne fais jamais confiance à quelqu'un botala bebe oyo soki na afrique bebe alingaki akufa botala biloko oyo Shadrack vi nyonso sala Shadrack omelisi mwana ya moninga biloko ya ndenge wana boza koimagine baparent wana siko heureusement ezalaki papa te baexamine ya papa batana oyo ebimi na nzoto ya bebe ezalaki eloko moko te ekokanaki te ezalaki yango te ezalaki ya nani Shadrack moto bavandisa na kati ya ndako moto abelisaka bebe basperme na ye yango esalaki bebe ndenge wana ebelisi bebe mais Dieu merci batraitaki bebe ndenge batraite bebe wana bebe azongi na ya bonne santé bapesipesi batraitement baspire boyebika mondele ndenge azalaka azongi ya bonne santé bokoki koimagine ke mondele ye moko ayebisi baparent ke mwana oyo ayeba makambo oyo te soki akoli bomeka koyebisa mwana makambo oyo te boyebisa mwana te parce que akozala traumatisé à vie eza likambo bokoki koloba yango te mais nde boyebi ke mikolo lelo oyo tokoma makambo monde internet ekoma mama ya bebe atalaki habité c'est vrai babina loba tabi mama nito oyebi no mpe ngai te mais nga nayebi yo napesaka kombo ya Shadrack parce que aza mototo hébergeaki mais ye moko tantino napesinga kombo na ye te kombo mobali te kombo ya bebe mpe apesinga te apesinga kaka kombo ya Shadrack oyo aseki nini abebisi bebe abi mama nito te ya parce que yo lobelaka makambo mabala bana c'est la famille ndenge olobaka toloba makambo etali famille mama na lapi sikoyo chance ezaki proposition ya Shadrack ya kovanda ndako eutaki na nga mwasi te eutaki na mobali na nga parce que Shadrack aza ami ya mobali na nga Shadrack aza ami ya mobali na nga loko mobali na nga mona ami na ye aza na galère ye moto apropose nga bi na nga ma chérie loko to na deux chambres à coucher to héberger Shadrack voilà pourquoi Shadrack ya kovanda pa na biso siko azalaki to ndeko na nga mobali siko azaki ki yaki moto akote na nga bomonde libali ngai kufa bomonde mama ngokota mais eza mobali moto ayaki na Shadrack na kati ndako parce que aza ami na ye tosambelaka église moko parce que tosambela église moko aza ami ya mobali na nga to héberger parce que aza na pasi mais alinga bomela biso mwana yango naza koloba ki bandeko botala esika nini ya kotika bana botikaka bana bitika tika te botikaka te sikoyo ye wana milisi mwana bamiliki ya naturel heureusement kabebisi nzoto te heureusement bo soka bebisaki nzoto ngeke eza ndenge nini soka bebisaki nzoto na kobebisa nzoto abangaki kobebisa nzoto pa yebaki ba mwana aza ya mwana bebi mais sikoyo amilisi ya komelisa botala donc nakanisi elekele apesi mwana kanisa bamela bibero mwana bendi ale ebimisi mwana kamati ya meli mwana kamati na ebite mwana somelaki yango combien de fois en tout cas pona lelo tosuki wana en tout cas lisola bebe oyo esalinga pasi moko bokoki koimagine te pasi moko nayoki na lisola bebe oyo non lisola bebe oyo Shadrack amelisi ye babiloko na ye esalinga pasi bino bato boza na bana nano ya mike boza na babebe botikaka bana mpa ba n'importe qui te et puis pas seulement kotika makambo ya kohébergaka mpe bato na bandako il faut kotala ki héberge okohéberge mwana mwasi abimi na mobali na yo ohéberge mwana mobali abebisi bana soki bana bazali finalement tokosuka wapi en tout cas pona lelo na soki wana bandeko na ngai bocha ba commentaire bomesana kocha lelo vraiment naza na nga na esengo te po lisolo oyo ya bebe oyo esalinga pasi tant qu'il y a une mère mama moboti lisolo ya bebe esalinga pasi makasi nzamba asunga tokota na kaka lobi na live 20h30 nzamba asungi lobi tokoza na live tokolobela mingi bamabala oyo ekoma kaka na internet mwasi kwa na internet kofingela mobali na internet mobali kwa na internet afingi mwasi na internet yonde makambu tokosola mpona lobi pasi mingi mpona biso baparent kande na bakeke vous bénisse God bless you mungu abariki tata nzambe kalusa kumuna menzambe asa kumuna Shadrack te Shadrack a mérité mapambole te bon à demain.